Faut à la démon au fin abatna comme si là. Faut à la démon au fin abatna comme si là. Vous avez démon au fin à ça. Et là on est au lac ça si la ndé atindi bango balo bila papier lombé. Point d'interrogation. Bata si la politique si la banda kimia. Bon journaliste si la papa ça si la kimia. Point ko kota kindoki boy. Bata si la ba journaliste si la ba komene ba bila si la politique si la banda kimia ça tient message na chaîne na yebotika e. Belle vie botika belle vie kimia botika au fin abatuna comme belle vie. Botika mo za kimia. Oh non, eza kindoki. Na belle na conflit ba initiative na papa elombe ba initiative na groupe Simba sila za artiste liboso batika ekimia oh muta kati message na chaîne na ye na page na ye botika asala akoma sila lelo pona mafinga te botika ba na kimia ko to kana mutu asila no so kana mutu asila bo sumi kuna ye pa sila bo sumi kuna ye pa sila ta message na chaîne na ye sila mende ko ba vina koma sila tinda bino te ba groupe Simba fu ba take bandeko ba libanda sila ne innocente sila ne innocente bango nyonso contre mutu moko que ça na mutu azoki pena te ya kokuta na sila tuna yo mutu osalango est-ce sila osalango papa elombe soka za na problème na belle vite akoza na problème na papa elombe mutu kuta acha communiquer na chaîne na ye acha bon tika ko finga batu na kombo na sila tout ça pe ba analyse te vient na koya na finga batu na kombo sila funa zali boma vient na koya na finga batu na kombo sila funa zali boma ndeko linda bina bandeko ni mabe bambwa mutu akozala nyama te mutu aza mutu so babengi mbwa akosepela nango te na groupe Simba balobi toza famille lelo sila so aza na problème eswa bango bongo bazoluka bakena rankine makasi pourquoi bazoluka bamemango likolo mpona nini pardon tina osasa na makana nano message dakote pesi na pasi belviso ata kotala ngai soki omoni mutu azofinga mutu na kombo na yokangisala na la police mais kasi likambo mpe yango mpe kafisto mazinga soki ale na la police ata 2 jours 3 jours sasa mutu belvie moko aye pe na mama ngam nalali so awa nalingi te na kombo na nga baba bakokanisa te oza journaliste oza porte parole ba o mamukamate pela nesi na Viviane naomatakala mingi te bomona Viviane osala succès ngam na oyo olongola basuccès oyo eza na terrain pela nesi na Viviane naomatakala mingi te bomona Viviane osala succès ngam na oyo olongola basuccès oyo eza na terrain Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante, communément appelée Blancy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite. Personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne, notre chaîne Nushka Télévision, la chaîne où elle a Sarabino d'actualité, où on a une émission 100% info, tout la page vraiment actualité nous surtout bimaka et botika la branche côté la chaîne Abisso va s'abonner massivement pour vous rataka émission mon côté la chaîne Abisso Nushka Télévision. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée avec mon confrère Sasa Talou. Avec lui, nous avons animé émission ensemble comme invité Nabisso Tozana Viviane à plateau Nabisso. Sans plus tarder, je dis déjà à Montréal, à Fongolanga, Nayamba invité Nanga, mais je souhaite déjà passer la parole à mon confrère Sasa Talou. Bonne santé. Oui, qui m'est allé en tout cas, bonjour et bonsoir. On a abonné à notre TV officiel, en tout cas, qui m'est allé à un grand merci à partenaire officiel chez Nabisso, maman de notre ici. Motema ya Maradona Missi et pour capable tout mais ça n'a soutenir sur notre TV officiel Souris Gianni Mabika depuis Paris, bon séjour, les patrons de Wakanda et pour capable na Just Lee depuis Paris. Voilà, on est là avec Viviane Biel pour m'enseigner de Babingaï tout comme il qu'on analyser par rapport à Mambo Isoleka la ya monde bon et puis tu aux amateurs au but solo na oui ça peut ça et moto ya pe moi. Voilà, je profite aussi pour cette occasion de dire un grand merci à Stana de Jésus des prix Afrique du Sud. Déjà, tu as commis une émission Nabisso. J'ai dit bonjour. Bonjour Blancy. Bonne santé. Santé, ça vient par la grâce de Dieu. Quand nous sommes là, c'est plus comme on a dit boulot. Mon salon on a yébé la yose les kakoma. Boulot qui est très bien, qui est vraiment kitoko. Voilà, je crois que vous êtes au courant, Makambo sur le terrain, l'actualité à Bisso, mais avant de commencer l'actualité, j'aimerais parler d'abord de toi, Place Outa, sans groupe, sans souci.
Dites-nous comment évolution les anciens à groupe sans souci, ils ont évolué comment? Ah, les anciens, quand ils sont tous dans la place na uta, pour na uta, ils panga dia, na uta pepa, papa na biso sans souci. Donc le but les anciens, ça les bien, ça les ma plaisir. Voilà. Les anciens, tous qui na biso normal, tous to banda qui déjà la répétition. Nazo lancé appel nangai na anciens nyonso bayebaki te bandeko na bino o bozara na bango kala basangana ki pona kozala liloba moko. Toujours répété déjà. Donc, ou kozala alobaka kota l'émission tina suka kozwa numéro na ngai ou pas na numéro bande comme susu ou le contacter bango pour tous aka ensemble to bande déjà la répétition bato bandi déjà ko tambola déjà. Voilà ce qu'on tombe sangani wana objectif na mes amis. Théâtre ya rati. Ou ça tati. Objectif na biso za théâtre parce que au moni de l'autre tala biso nyonso to wana na télévision biso to na rati internet to mona comment makameza pour évoluer so tali pena groupe à monene lokola groupe sans souci d'Afrique et les lovema ozomona ke ba leader malomba ke ko soutenir bato mosusu ke ba mo pena ba bima pena boye ezate parce que ba banda ko freiner biso na groupe sans souci to zaki pena à l'aise té so ki sala njonding ba longolo mbala moko soit to kozwa punition soit suspension. Ozomona soki lelo ba Viviane lelo mo ke ba kombo ba Viviane etanga mara parce que mutu makasi kaka mutu makasi kaka la sans souci tanga mate te na monde ya internet quoi donc na nzonzingi na mokili tokoloba poste totali ke biso bando leka na mingi na antenne ezaki lokola local po comme international esenga ki faut kusanga na bandeko otali ke okota YouTube wana ko tuzaki na ba cassette osangani na muto ya sabima na muto ya sabima poko mopeye e bana donc na mutu makasi kaka donc yo signano baba benga wanda ba yo ba konjoa na banda ko signer na bango na ok na bike bo pesa nga punition na ozonga na nga si vous arrêtez tu ando yo kate en quelque sorte voilà ça t'a tu peux dire voilà en tout cas merci beaucoup Viviane Abiel Tombo SN Viviane Abiel lelo to mona bandeko yo baba comment dirais je bandeko yo parce que na ba groupe na bango le pe balongwa et ba comment pe ba leader ba produire pe ba film na bango mais apparemment na ngamo na bino ba groupe sans souci to mona pena bano ba bima pena na maboko ya yimo kampo te bazo booster penza te donc to mona bandeko lokwa ya groupe Simba c'est à quoi bon ezaka groupe sans souci na minute to kolo ba vérité ezaka groupe Simba OK là atabato so na bina kosa bato ba ota biso ba lobake bo kosa et là ba groupe mususu ba osabe fa okalo kwa biso mais to bimati contenir ba leader na biso omoni président Lombe abandai ko yebisa ba ayebisaka wana na kosa ti ba mu ba yebi soki ozokende memande pona yo soki ozosala film memande pona yo ozomona sika force ya groupe Simbiza eza wana mais ya biso siko ozomona ba leader na biso babanda ko tsa biso déjà mutema mabe donc moto okuna akobenga moto te to mona ka rankine ya collègue na ngai Gingombe na président Omari balongola ka Gingombe na groupe sans souci po abengsaka Omari na tournage na ye OK ozomona donc ozomona ke balingi te yo soko lo na oya sala longwe na groupe boko sola te donc balakisa biso loko wana donc c'est-à-dire mutu sala longwe na groupe akome ennemi nao balakisa biso ko inana yango ozomona évolution en groupe sans souci eza vraiment sur le terrain te balakisa biso plus N mutema mabe faki balakisa biso bolingo ne to mona président Lombe balakisa bana na ye sozo kende musala mimande ko na yo benga ndeko na yo donc c'est ça yango ozomona biso pena na milliers na biso tozate c'est ça on merci mais tous on kana les anciens mots tozaki dans le mana Gingombe mais apparemment et puis na bango te est-ce que vous contactez qui Gingombe ayebi na ye ayebi na ye mais aliki kozala na biso te OK so na bi a ignorer c'est trop dur il y a zonga kuna azonga na groupe sans souci l'ancien ba bien l'ancien les anciens non biso ba les anciens il y a zonga na groupe na base azongi na groupe voilà tout to kolo ba bongo ya zonga na ye azonga na ye kuna alingi kozala na biso te donc biso to sangani pona kozala liloba moko na président nga Omari Kabongo pona pesi mbote sikazali voilà Viviane azonga malobo ou tikoloba olobi groupe les anciens ya la groupe sans souci qui basé trop na haine. Mais quand vous avez compris que haine ont régné, ont siégé entre vous,
to bande si ça non question bokoki kozala booster te parce que ça pourquoi pas c'est décider ko longwa na temps wana qui ne place bolingo ezali pour ya mususu kombo na opé za la sito sala pe nde baninga mususu bo sala bon moi vraiment tant on a longwe na groupe Chic Choc Loyenge na beta ba porte partout vraiment pas présent na Elombe na kendaki na beta ka pena même groupe évangéliste na kendaka mais ça a ba condition ba biso kaka kende Zani a comme lettre soit à pause soit ngadia dia pour ba recevoir na groupe mais ce que autant on a eu kokoma na bureau ba pesa nga lettre ba on dit ba ponela kingai groupe sans souci d'Afrique on a pris symbole na Janify et peut-être ki non na taliba groupe na mono kende groupe sans souci ya ngono mona nga na zaki na groupe sans souci mais na koma ki na niveau mo boina femme na sa sous théâtre té pour na do mona groupe na ko kete OK groupe bakoma OK groupe bakoma OK groupe bakoma pour éviter plus un problème et bon ba série on ezalaka bongo pour éviter ba problème ba kinza la te ki azoki tout ça muninga azoki acteur muninga ya ba ndo senga bongo ya ngotango ya jana lobino na okomela o lettre OK na groupe sans souci d'Afrique na mona on peut occasion mora bien pour zaki groupe ba ndo za pena ba acteur ba tuté tant ba sela nga lettre na kindaki na zaki vraiment la bienvenue voilà Viviane Biel au salut combien de temps dans le théâtre 21 ans 21 ans déjà 21 ans de carrière théâtre passionné important à dire bon théâtre na koko ko lobana nté parce que nazana na théâtre mais nathan on sali 21 ans nathan on a sali nazana ba relation malam OK théâtre pesinga ba relation malam na ko loba bon iloka mutu ya ngwana reggae na nini na 21 ans tout d'abord sali nyonso sali reggae no ya makasi na reggae eloko te ah bon attends les passé rien ah bon na reggae eloko te pona no na kati théâtre donc si tu comme regretter c'est que to c'est limité to comme na biso na suka to sali jubilé OK vivre na zana na théâtre regret ata moko ezati pas ba pour moi pour kutana na eza makambo to kutana na mokili makambo ezaka na théâtre te makambo eza partout même si on a na faire en Christ lelo na zaki bien maman pasteur na ngana kutana na ba problème na ministère na ngai donc eza na normal regret ezati pomba scène qu'est-ce qu'on peut te proposer lelo tika théâtre bon moni babiso toza bateau yo to gagner na théâtre te OK toza na bateau na lo ba vérité na l'équipe bateau ba otala biso na maele te na minute oyo na gagner na eloko te na théâtre c'est-à-dire ata mobali ayesi ko lo bake na poso tika théâtre na tika théâtre te pona na gagner lango te ta peso ba mbongo ba caché so apesinga mbongo créer le romo quelque part na sala ka théâtre donc funa seka na sepela na théâtre on a nyoka meli boye ngala na bandaki théâtre ya na bate eza na mobali moko azaka na vie nanga o pena se présentant abalanga bima na famille jour amonanga na théâtre atikanga a se décida atika ngai na reketaka tilelo pesa mbote ko te asakufa na ye asakufa kinda déjà molimo ne pe malakim asakufa na yakinda mais atika nga kindaka balaka mwasi OK poni ni pona itaka monaka na TV abi jamais akobala faire TV c'est que na moins sérieux bombela ka yo ibisaka été que ça te bon tant dozaki na banda otanga non na théâtre na jamuke to banda otanga ti en tout cas nazaki mwasi oya bokola ki penda zo landela si sa classe bunga bala ye donc on a sisi classe nanga mbala moko na ye na théâtre et loko epesa ki regret en wana ezaka pe tant bon na tuna ka epete ke na tuna vie na ye o moni ndeni ni babenga na théâtre te na yaka kamba mona théâtre copine moka episinga yaka boy to répéta ka boy na yaka na mon spelo nka minute muke ba alexinga pe na TV boy ali sepeli namba na sepeli yesu kwa mona ki on mabe akenda voilà Viviane Biel to ki directement na ba CG na surprise que mambaza penser bila ko solo là tozaki bongo na église à pasteur de la foi bien que absence na yo ezaki pe remarqué to retourne pété c'est pourquoi vous allez quitter parce que tu as eu notre détournage dimanche on peut faire de la ranabima église ici là à 15h sur 16h et moi tant peu peut-être permettre de prendre maman à bongo mais tant on soit qui message au pasteur de la foi ça qui tout d'abord personnellement au milieu de l'année na yo kai passe ezaki pe dimanche OK je crois avant yamba artiste pasteur de la foi zaki na kilt OK après kilt yambi ba artiste comédien pour passer bon message d'ailleurs cher des gens des awana ils ont lié moko très sacré donc place wana batu nyonso ba matarate
komona mutu azoteya bandeko na ye pe ya fukami aleli nazoki yango na deux sens. Sens nanga liboso ezali ainsi dit l'Éternel. Donc eza ainsi dit l'Éternel ebimi na moumbu na ye mosali na ye ya mibale ezali ndeko lokola biso comédien aolela na ntina biso toyokana te. Allez vite comprendre. Ezelo au mombo tokosala ngo polémique te tokosala ngo banalise te mutu na kwena ye azui leçon atiki. C'est ça. À s'arrêter arrêter mama ko abingai à partir à lelo na kosala sous émission te na lobela ndeko nanga mabe na kofinga lisusu te na koyina te. Mais tu as bande on a bien peu entre autres balela qui va belle baleli ba craindre pas balela. Et c'est n'a pas lela qui mutunyo sur lela qui par rapport à message wana ezobima. Message wana ezobima za qui vraiment profond et ça qui n'a pas si makasi batunyo sur balela qui même ngana za qui te metant batindeli nga vidéo wana moi ndambuka ya vidéo na yoka qui passe na motema. Ko le nango ko ya bande ko balela qui po bato ba sela ngo le ministre ba lolenge na lolenge yo je ko. Te balela qui ba yoka qui passe. Yoka qui passe na ma ma miss po bima fu muto ka passe na motema. Même si tant to ekarna parole ba ebiso lela directement on doit pas si wana na la tango. Donc na la tango directement et fait ma miss bimi. Ma miss bima pas matin le ba ke muto soit fixe a tient na misu soit à fixer ka misu na eboye éclairage et métier ma miss ko bima mais oza ke muto a tient mutu wazo lela et utaka na motema. Bande ko ba yoka qui passe. Voilà bande ko qui passe balela qui vient na bien mais toi on a ko s'attendre na kimia. Écoute, on a 400 grammes de bino, mais tout le monde qui m'y a karaté, c'est dire à quoi on va prendre, il faut cacher peut-être ma casse. Kimia, bateau pour la kimia, on a isa bateau yo, balina kolia na mutoki ya bateau. Ok. Soka ki a fingi mutu, allié. A côté si ba vie na ye, a fingi pena mutu na komba mutu, a côté ba vie. Au moins ke kuna ke kotala po ebi ke nena ofinga bo émission na ngetala. Basa ba jara bateau yo, soka sala émission normale, bateau otalete. Donc faut finga batu, faut n'importe quoi pour atalama. Bazolia na ba baninga. Bazolia na ba komba baninga. Bango mutu ba linga ba profiter na sima batu. So ko tali bien message wana bato bazaravement na o bato ba ke bango ba yoka na raté ba koti ba ranking ba leki na émission te. Po ba allo ba pena ke ngana yoka na ndeko te. Aleki te. Ezaka ka bato ba luka chaîne na yesu ka na mafinga ndeta maka. Bango nde ba continuer ko finga, bango nde ba luka ko saba émission zanga tina, bango nde ba luka ko saba analyse po batala bango bazwa ba vie mbongo ekota la fin du mois ba lia mbongo masumu. OK. Et ça bango. Pomba Sen, je sais que tu as beaucoup changé, tu prends des gens aussi. Ah ben oui hein. Comment on a ba ranking oyo ba mikolo ba vandela ba joie solution te. Tu es pasteur de la foi aza collègue d'Abino et puis aza pasteur assemblée la makasi. Makambo on est commis déjà pas nzambe. Mais nzambe pas nzambe solution ezo mikate. Tu penses que solution ba ranking oyo surtout na bino ya théâtre ezo mawapi. Solution ba bazo ande masumu. Oh pour moni na bisolo moko dans la vidéo passée de la fois so bozana ngo bozo que c'est la bateau ba otala biso afukami alobi pona bateau ba koluka kinyate. OK. Donc à laquelle bon mabe bon ya rola la bateau mabe te nzambe mutu ye mokati na sembo ndaza ya sengi pona bateau yo ba koluka kinya ezana bandeko te asenga nde bango eza bateau mususu azakine na kati wana ya salle mais a comprendre ne message te ena bateau mususu alandi ne vidéo mais avant comprendre kate asengeli bateau bazolukela o ba koluka bango bazana kinya te eza ba journaliste eza ba comédien mutu yo soka aussi ma micro pour le n'importe quoi pour na ndeko na ye message na eza pour na bango eza pour na belle vie te eza pour na sila te so ko landi belle vie na point na ye avandi na ye si la peine na point na ye avandi ba sa be mission te. OK. Quand biso to sa be mission te to ko ba on a ba problème d'après nos hommes na mambo nzo kendele entre ba comédien na ba journaliste pe bandani ba ko lokapena kimia la tête kasi tozolo ba boye au moni côté belle vie ana ba comédien na ye o ba olobela ye azape na ba journaliste na ba olobela ye ba olobela wana ba on ba oluka kimia te côté pe asila yana ba journaliste na ye na ba comédien na ye ba oleka ba oluka kimia te ba ngonde mutu ba créer ba problème neti nga vient na zambo et pena ne bela carrière na nzoto boye na leka na TV pour na zala pour sila to na zala pour belle vie pour na créer na tchaba on a conflit c'est que ça buzoba ça pensa bêtise kakande olobiana vient na bien tout s'attendre y aurait un jour mo pe oya kimi ozana okata kimi ozana ngo soki ndeko belle vie na ndeko sila balobi ke kimi ya oyana. OK. So bazuka bantu na bango bakangi bango minoko
na lingi lisusu te ye mo mukolo nzoto aboyi pe na lobi ngana nzoto na ngana lingi te kimi ekota jusque là si il faut te comprendre notre belle vie si la bande de broche si le local na confusion wana na yebite na yebi idée oza na par rapport ba dire on kando lobi faut bande ba leka nga ezaka message na opesa na condamner mutu te ezaka message nga na opesa po bate bele na leka ba émission na émission na ba commentaire bele na ba émission na sala ba loba ngo zo leka ba émission trop zo loba loba te ba pe position na ote ba ngi ba position na nga na nini quelque chose à ba ko to famille botande bande ngai wana kutu na okoma kuna te problème na biso eza ya message pasteur de la foi pesaki alingi kimia c'est-à-dire vivant tant on les dans émission na ye aza ni pour ni contre azo pesa message toujours ya kimia bandeko ba yokana baza na kimia ba solola mutu na mutu kote na ye aboya mutu afinga mutu na kombo na ye le to mona ndeko sila cha na pana na soki page atia déjà que aboyi mutu afinga mutu na kombo na ye lelo soka koma sila eza pona mafinga te otoka mona ngo atia message mo eza clair c'est là et après message per pasteur de la foi posta ipende ona belle fille qui alingi kimi ezala yango wana oloba eza kaka bato yo bazolobela batu nde bango nde balingi kimi ezala te mais prière à partir de la foi eza ya bino bato boluka bopelisa moto. OK Viviane na ba émission au ça qui récemment ko dit que ngaka ba cook tellement makasi parce que bayamba au bien est-ce que vous allez déjà bayamba au bien était déjà en famille Libota bon non on a tourné en famille Libota qu'est-ce qui fait que olinga baba makasi pour la famille Libota bayamba ote bon na famille Libota non bayamba ngate na yebite il faut bango baloba nga ke Viviane biso beto linga kayo. OK des familles Abakoko. Babakoko balinganga parce que baya verngai. OK. Na yebisa nzambe so eza lisumu alimbisa. So eza lisumu pena limbisa. Lelo na vie boende toza boye. Ozala bien. Les mususu olati moi chemise bien. OK. Olati moi faut sombati. So za mbongo te na sa théâtre te, na tourner ba film te, na tamo na nzela te bato ba monanga ça salité. Merci ko tant bato moko ba yeba biso Viviane biso to lingaka yo elingi lo bateke funa kende ko finga ko te moko boy lelo ngo pe botela mo pour makasi e botela nga pour makasi mais bande ko balimbisa ngai e botela pour makasi ba komisa ngai mutu ya sila OK nga na carrière belé na kati na nga na kozala pour bango te na kota na kati na kabola naza muta o na boy ote bango nyonso ba bande ko na nga olinga nde baba ko kimi pour bon pe balingaka ngai balakisanga ki balingi ngai eza na ebite mutu aza penza na bo moto penza aza na makaniso ya bien akoloba oui bango baya verrier yango na Viviane embrassa bango mais qu'est-ce qui fait na bande comme susu ba comme créer mon problème makasi penza na ebite ezaka bato yo baluka ba problème ezaka bato opinion mutu mutako yango te naza mutu ya sila te naza mutu ya belle vie te mais babakuko eza alokola nakoloba nde nini akozala mama sila za mama aboti bana balobi na linga pe camarade ya mama baza genre bano yo ata yo na mama bango bona prendre boyo kanate bango tali bango te donc balingi kamara balingi baswa moi mabe baza bana mabe te baza bana oyo baza na mama na bango mama na camarade na été tolinga pe mama Viviane azalaka bien alobaka bien azalaka gentil na sens wana famille Libota te bengi o jouer okende na okende makasi na okende makasi eloko kote ezaka souci na nga na famille Libota yango wana parce que bamona ke Viviane na problème te bamona ke Viviane aza na parti pris te pour mutu mosusu awuti kuna ajouer kote te baoboya ngai sasa nayebisa yo ntango navandaki na ndako nazwaki temps ebele nazwi moi 4 ans oyo naleka na TVT 4 ans eza ebele makasi bato batalaka biso balinga bamona biso chaque jour Viviane asalaki émission alobaki boye Viviane asalaki théâtre moko alobaki boye yango nde esalaka sentiment na bango mais ntango baomona te 1 mois 2 mois beta sikoyo 4 ans eza ebele oyo namona na miso na bango te ntango nazongi ntango naboti nazwi mona nakomozwa mwa makasi en tout cas na beta ba porte partout bandeko na mona no bosa musala bia bobenganga na mona no musala musabe bobenganga na beta ka porte partout na bandeko wana nyonso tu ba na succès bo bango de ba likolo na ba belle vie muto abenda ka muto azaka za likolo beta be porte sa famille na famille boto ko tunga na kenda tina bureau na koma tina bureau belle vie oui osemo na koma na yesu je la beta la biso no na uta ka église na uta ka église pour bureau tangwana na biso to wana église eza na Éthiopie bureau belle vie pe eza na Éthiopie je crois Kanda si je me trompe pas. Nauchi to bisko libanda église atem na moni Aziza.
Aziza simba. Oleka mama bone uchi wapi ote na uchi pa bela na biro ngabaza kuna abisinga azali. Okay kuna akende azali na yati na biro nakuta Aida. Nakuta Barizi. Nakuta papa na biso nzange na kati. Tango na komi en tout cas yamba nga bien. Abimisi kutu bandeko bazayaki wana po yamba Viviane. Namona ki yango considération makasi apesinga pena valeur awo yamba kutoko sola peka wana lobini ata na litoibo mais si mango boke non libana na solo la na Viviane ata bino moko considération makasi ndenge quand même pas yamba bien faut le ba ke na linga ba coupe na linga ka belle vie omoni famille boteza groupe moko ya bato tellement na sina joie pas là ba kotisa belle vie mutema mabe ke Viviane wana za muta koto kuna kozwa été ngana belle vie na prompte kabino bino ba comédien biso na biso ba comédien to sala ka émission moko boye na je kona nuska ba kota lango to sala ka face à face na Nene Botai alobango vérité que za ba ndeko na théâtre ba loba ke ozara muta si là ce sont des sorciers na ba sorcières voilà Viviane belle to évoluer tant comme une belle vie est-ce qu'on propose que peke kasi présence na belle na belle rezaki wana na ina bisi non maman o sa ba film o zonga tende ina vandi trop ya on obeta ba porte na expliquer peka bina beti ba porte ba ndeko nyonso bo benga ngana jouer na zongi abi na nga mama lo baratin c'est bien lokolo lobby to salango en soi Belleville na motema na yate bato bamona ke Belleville ngana ka hypocrite Belleville na motema na kana prompte eza bato bayaka na mato ya Belleville ko za été ko sala boyete yepa osani alors bango baza pa nga akofanda pe aotala na solna ndeko bien ça va na zaki na mwana azwi mbongo sasa azwi mbongo apesi mwana nga kuna taki azwi atie mwana liboko boye tu payes le transport avec maman hein tubimi na ina nzela na tali pe mbongo na sepela ki na komisa nzambe na depuis ofanda ozela na zela abenga ngate c'est ça na yebisa pe dinana na soana sila tabenga nga izara sila ande na tuna kuna siko mabena nga kande na loba vérité tant on metaki porte pas si les facile kasi na modi na ba pe retourner ti bon on des facile ce que zaki facile partout na nga pe na za partout na retourner ezaki facile pas si la ndomona ke na tournaki asali pe vidéo le baba ku vienne yo ayi akoti na ndako boya akeza kitoko bayamba nga bien siko na ebité na kosala hypocrisie sur base de quoi hypocrisie eza satan c'est ça nga na mwana molimo na mwana nzambe na yoka liloba chaque jour na kana na rankina mutu te ezaka na lobaka ona omona mabese msune na lobaka na TV ndebe bato balimbisa nga na lobaka na za clair mais na linga belle vie makasi aza sert na nga lelo so Viviane a eu problème ata 100 francs ko bimisa pona Viviane mais là au Jean Denis Belle vie aza mal entouré makasi entourage neza mabe belle vie entourage neza mabe ya on a sala ke biso moko na ebisaki ye nga na solo ba nga clair nga na za pona côté ya pona okabola te na na posa belle vie aza la l'aise na bandeko na ye si la peine akone ya aza la l'aise na bandeko na ye lelo pesi ba boni moto epeleli Viviane na bandeko moko boy ba pe ba koleka ba luka ba tia kimia poka Viviane azali muto ba prompte au monde ke mutu moko azoleka na TV finga Viviane azate ya wana zo mona za kimia lelo so ezali ke ngana mutu moko kita mata na internet ba comédie ba nga ba leka na émission ba loba peka Viviane bo luka kimia na ndeko na yo ya wana pe na loba na mutu ko mona ke Viviane azoleka ba émission zo moi je m'en fous na ko loba ba luka kimia Viviane to se voiler ba fasté on a tous compris que so joie na famille Libota qui na ba cookte donc ngana kenda to baba to ba ya vers ngai ndemo ba komisango ba famille Libota c'est que baba cook bo bengote so jouer na ba cook famille Libota e bengote on a compris tout ça mais pourquoi pas vous les comédiens on besoin peser dans monde où vous avez un collègue na bango bo soutenir décision à pasteur de la foi qui a jouer la groupe mon côté peut-être bino moko pe bino moko bo ça pe lo comment pour qui peut être bon jouer la famille Libota te na ba cook te pour qui même bo ekota so ba mon absence na bino omoni pasteur de la foi aza mosali na Nzambe aza muumbu na Nzambe onga na bengaka kozala na kati ya salite ya olinga te ozo comprendre ngo kozala na omoni lelo ndenge bato baza na barankine ya aza na kati na biso ye mnazwaka tantala eza na bato babika na nzela pasteur de la foi eza loko azomona aza na problème moko boye na Nzambe comment naza na milieu oyo bato bazoyokana te Viviane na sala église te passer de la foi dans l'église o absambela rapona bato babiki eza loko ezotungisa na mutema na ye a dévoiler yango
Est-ce qu'on a un groupe na ya, ça la peine un groupe na ya, alekisi nango. Mais avant que la place salité zate. Na bino bonimbo za nous na salité. Salité, vu que boba passer. Zela na expliquer lo moko sasa. OK. Déjà musali na nzambe. Autre ko sala biso nyonso bata théâtre to yaka église, pasteur de la foi pasteur na biso. Ana dimension moko na vivante. OK. Selon spiritualité penza, azan ndenge mona vivante malgré vivre ensemble la mais to zan ndenge mon côté. Tout à fait. Aza lokola papa na biso molimo biso nyonso. Aza ndenge moko na vivante. Ko comparer biso ndenge moko te. Pasteur de la foi lokola sa telemi deuxième to troisième personne au télématé. Le papa na biso bazwa décision. Tozana papa Masumu ba président Lombe, tozi ba président nyonso a likolo. Ba bi pena ke turo tozo sili sango. Na yoka bolbaka na yoka kana be mission hein. Ke o mobeko moko ebimi soko fingi mutu ba okanga yo. O leta bimisi mobeko na pesa boloka ngona bi. La major Karine boye. Et bon siko yo major aza wapi? Major aza wapi? Major aza wapi ata la biso likambo lokwa baboy kotosa mumu na nzambe batu bakanga mapeno ka pena ta 4 ta 8 bale na kaso kuna finga ki muninga pona ndeko na ye o ba luka kime ezala te soki to bandi ko kangama na biso sasa mais Vivienne hormis koza musali na nzambe aza collègue aza mutama boke jamais ko privé musala ou ele sarabana wana bino bo na boke na ba contexte na bino aza papa na biso ya molimo to lobole na comédien poso ba na ndinga comédien batu ba oboya ye aza papa na biso ya molimo o se maki na munoko na eza ki spirituel nzambe mutate ko kati na ye to za ndenge moko te batu fu baza sensi ya koyoka ye to sala na biso nyonso te voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Viviane Biel, tout qui est bien, tu évolué plus, mais tout le monde après, l'église que vous avez une tonga pas pasteur de la foi, marambe banji ko bota mabota mebele tout le monde. Tout d'abord, démarche un groupe Simba yo jugeant comment? Ngala za na groupe Simba te. Vous êtes comédien quand même. Na sa comédien oui na yebi groupe Simba te ndenge se passe kana yebi règlement d'ordre na bango te. Parce que tout le monde le groupe Simba basangana ki pona ko loba balingi kimia vumate mais pona ko s'attaquer plus mon mingi na sila tout le monde ndeko linda on appelle comédien les capé déjà pe na SB mais ko loba bi BBC la pe ki sabambwa na ye aka bon no ko ba bakuku bakomi le loba mbwa langage wana. Linda. Oui, Linda coach. Non Linda coach te. Linda opena Linda kapinga. Zara Linda kapinga. Ah na ya groupe Simba. Voilà. Ya groupe Simba. Kotona sasa na ibite so na koloba ni. Bambwa. Pour poser on joue dans Bakou. Ba fan on veut ba yamba bien quand même hein, il vient à bien. Les lots comme ça bango en fait comme souvent c'est trop de Olinga ka bon makasi donc on va Bambwa. Na ibita lo bien mon nguya ni. Ke na nguya ke si la pexa. Apexa bino. Apexa bakok bon wana sikoyo ngana ko tinda te izo dépendre na bateau ya lobeli bango pe bako pe ko ya pe na internet ba lobeli e wana izo dépendre na bango nga pe na linganga nde kimia soki na lobi ke na loba ba kuku bosa attaquer na ye na BBC conseil ezaka ke ndeko linda abongisa ya musu langage peut-être alobi na bandeko ni mabe ba mbwa mutu akozala nyama te mutu aza mutu ozomona o respecter tan ndeko aza lokola yo o pesa e valeur ya kibomoto na koloba na ndeko linda bongo pesa bandeko valeur ya kibomoto ko benga batu bambwa wana ndo lobi mabele musu yeso babengi mbwa aosepela nango te po budo so linga ba pesa e respect na valeur o mona mabiloko wana ndezo bendaka batu balobaka so ezake na groupe Simba balobi toza famille lelo sila so aza na problème et soit bango na ndimite ke ba obeta maboko si la problème ba sepeli ba koka mawa pe ba koka pasi bon siko eloko bongo bazo luka ba ke na rankini makasi pourquoi bazo luka ba memango likolo pona nini si la zande ko na bango ti bala fufa malili bala na se ba betela mbula en plus si la za artiste ali boso ya groupe Simba c'est ça ezo komona ko azomona ya passé jeunesse ne mobima na groupe Simba azomona batu ndenge bazoya azo mériter nini yo poza comédien OK au passé jeunesse na yemo boye na kata groupe mo boye d'après yo aussi azo mériter nini na kata groupe omoni si la ndinga eloko ya ko mériter na groupe Simba ezake omoni bolingo za réciproque c'est ça si la mona ke wana famille nanga bango pe ba reconnaître si la ndeko na bango ça problème moko za na ngote batika groupe sans souci babuna na groupe Simba bango bako poto na bango na bango te eza la mutakenda poto a jouer na groupe Simba il fait partir ya groupe Simba
Nous avons donné beaucoup de supporter succès à la télé. C'est ça que ça succès. C'est quand la par rapport aux Araki ya Marambo. Ndenge bande kwa ya internet ba wolo bela papier lombe. Par rapport ya wana nde bana ba siliki. Pourquoi beaucoup en vouloir na sila? Sikoyo ba wolo banini. Tant ba mona sasa yo za la muta Viviane. Ozo finga neti président to tshana président sans souci. Ba lo bana zo tinda Viviane te. OK ba journaliste ba sala makamna ba sentiment na bango. C'est ça. Ngana la nande ko saratola. Tant ba Gabriel le kaka. Alobi na bloqué belle vie. Azo pekisanga ko finga Gabriel te ozo finga Gabriel za ko finga est-ce que tant na bande ko ba makamna na osama makamna ngai mta tinda kinga eloko nezo laksa sila ndi atindi bango balo bila papier lombe point d'interrogation munusa comme na ba point d'interrogation mingi osala ndeko ne mabete avolo za na ba limite est-ce que d'après yo fa groupe simba ba attaquer sila to ba attaquer na bande ko bazali banda ba groupe simba fu ba attaquer bande ko ba ali banda c'est ça que sila donc ba to ba ali banda nde groupe simba c'est-à-dire ezala ba na kishasa ba lobela mingi makambo papier lombe ba attaquer bango directement ezala ba ali banda o nyoso ko meka ko tombola ka munoko ne to musapi ko na président na ibango ba attaquer mutu wana là mutu sila ne innocente pour na yebi mutema sila te na yebite soki eza yene mutu alobaki bango pe kuna so bango mutila mutatinaki bango là je ne sais pas ndenge ezokende kaka bongo ezobima mabe baobima lokwa bango nyonso contre mutu moko mais modo de peut pas si la ebisi bango kenini motika o bo finga za papa nanga kasi napesi exemple moko awa ya ndeko saratola alobi na bloqué Belleville pourquoi azopekisanga ozokomona place wana nde na okomprendre osala banalise nanga mona motema azoba moto akosala makambo na sentiment na ye la mosusu ila kobenga ke botika soki ezaka ndenge na bango basepeli basala baotika te c'est ça ozomona est-ce que eza na moto azwaki mpena te ya kokutana na sila tuna yo moto osala yango est-ce que sila osala yango pa papa elombe point d'interrogation osala yango papa elombe asali ye nini est-ce qu'il y a un problème soki aza na problème na Belleville te akozala na problème na papa elombe vraiment moto abimisi yo mais néanmoins akoki pe kopekisa bato ke vi ke bolingi kotika kofinga te c'est que bozwa pe kombo nanga comme soubassement na bino ben shorté bo finga na makambo na bino bon siko mutu acha communiquer na chaîne na ye acha bon tika kofinga bato na kombo nanga sila tout ça peut ba analyse te avant to condamner acha déjà c'est que tant biso otala est-ce que nga vient na koya na finga bato na kombo sila funa zali boma mutu aboyi na ye mutu pena mukolo nzoto aboyi asali na message si que bino bofinga bona pesa ba chaîne na bino nde batala bino pour bofinga bato est-ce que vraiment eza basique est-ce que si vraiment ça na temps wana mutu atie non pe atie communiquer na bino malgré bo côté la ye malgré boza pour ye bo lobela ye mais atie bino message faut ça la démon ofinga bato na comme si là là bolembisanga bande ko pardon na lingaka bino so mingi nazopesa kaka ba exemple bato bele bazwa ndenge na bango bakokata place vers le boza ba démon bofinga sila so bino so boziki otoka na attaque ka ba eluke na ba problème OK ngana déjà ezaka ngana lingi bande ko ngaba za na kimia voilà mais c'est quoi pour bande c'est na bande ko groupe simba nini ndenge potomoni baza pe na marche les 30 ans wa marche ngo pe ko bato musu baza pour bato musu baza contre groupe simba oui pour ko boycotter et bato baza ko finga si les tout consort côté mais surtout de on a biso si là pour les 30 jours à marche zali mais na ba soubassement to gide ya marche ngo côté mbilinga là je ne sais pas là je ne sais pas ceux qui ont marche wana pona mutu moko sila ngana ko kango pasi makasi sasa tayo moko hein eloko ni babongisaka te eloko nini basololaka te hein soki biso kutu bata groupe ya groupe sans souci totali baranking tozalaki nango te tolobi tosangana tosaka mosala moko eza théâtre totombola art na biso bapesa biso valeur te ebongo bino bato bowumeli bosala mpe basuccès lisusu en plus hein eloko nini babongisaka te voilà tok évolué makambo eza tellement ebele voilà il n'a pas ça comme tout na mon beau point de vue na yo na interview à tonton d'Acosta ou te pour ça la récemment je crois que je qui tombe voilà tu es Nathalie Moté vous êtes tenté Surier non bon c'est mon comme on a ici ça tu peux interpréter kasi tu peux interpréter c'est la de Nathalie voilà tu mets ta tourne à régie check des nouveaux à Madame Sila, ma grande sœur,
Je te dis ça aujourd'hui parce que comme si tu belé, bauma obanga. Obanga pour sa vérité pour ba ofingai. Na ba internaute. Obanga pour sa vérité pour comme sobe ngai souté na ba film na SB hier aux asu na succès té au mona té. Menga mwana ya ba mama mapa. Nazui forte conviction ya websa wa vérité. Soki batu oyo baza ko finga pe ko combattre réputation na nga foyer na nga. Atono ozo sala eloko te pona opekisa bango étant mutu a moninga ndenge na vivre na musalo wa art na ndenge na komi lelo, tu seras devant ton Dieu. Parce que la Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Si Dieu a placé sa grâce en moi, vous pouvez vite toucher vous-même ensemble. Les attaques, famille de Dieu, etc. Vous mettez ensemble pour essayer de faire vos secrets. Dieu va vous utiliser, va utiliser votre combat. Amen. Pour faire la démonstration de sa gloire sur moi. Amen. Oliara na bango bazar ba invité à ba fête na yo bo solo la ka bozana ba numéro direct. Lelo zone ya travail na yo ezali internet. Donc on peut que ba te que au monde en été. S'il vous plaît. Merci. Parce que ce que je suis en train de faire ici, je ne le ferai pas deux fois. Le récidiviste, au monde a banda pour na ce qui m'a belle vie m'a filinga mais notamment na lui m'a na makolote avant que monde m'a belle vie na bana na belle. OK, bravo. Na que monde na ce qui m'a ya aïda m'a filinga sans raison. Na bana na yeke. Voilà. Na ko na. Merci. Ce qui m'a ya sila m'a filinga na ko na yeke. Voilà. Na ko na. Voilà, merci. Le récidiviste. C'est clair. C'est clair. Non, tout ça direct, mais pardon, blessing. Tout ça fallait la faster. C'est clair. Tout le monde qui n'a mis que les autres peu collés. D'accord, ça déjà na mams, ils avaient déjà moi qui t'a quitté, ils avaient déjà moi bien té. Oui. Je sais pas tout qui n'a angle là peu. C'est là. D'accord, ça clair. Aza mutu alingi kimia na ye na foyer na ye. OK. O ba salir. Eza ye na foyer na ye. To tika ko sa hypocrisie bato balinga ba mona dakosta mabe, ngande na mona ba mabe. Sasa. To za bata ba sentimate. Le londo ozana oza sasa talu. Obima sasa talu po bando kumisa artiste te. C'est ça. Obima sasa talu na savoir na yo. Le sala yo. Si on a une émission normale, on va se faire normal. D'accord, c'est clair. Na auto ko lobelo ko tout à l'heure à Blensin, et puis vous comprenez ngai. Et na batu musu ba fingira ka batu sans pourtant leader a dit que finga. Ba osama comme na ndenge na bango. Sikoyo d'accord ça lobi nini? Tant ba finga e, akotala batu wana te, akotala nani? Soki yo finga ka batu pona sila. Lelo fingi Dacosta ko yapa na yote abo s'attaquer mamoko na nani na sila yango to mona sikoyo sila na Belleville bazala mayele et pas au bateau balobela bango soit disant ba fan soit disant ba journaliste pas ça mayele bango nde ba tsa ba conflit lelo soko landeli conflit ya Belleville na sila ba wela eloko te. C'est des fanatiques, n'a pas journalistes, n'a pas comédien, n'a pas si mal à bango, n'a pas candidat, n'a pas problème. Et là on a besoin de vérité, bah nous quand on a pas problème. Si qu'on d'accord ça va bien, ceux qui m'ont ta belle vie, à fingier, à kolanda mutuana ta kolanda maman on a belle vie, à ça clair, na félicité d'Acosta. OK. Na félicité ma case parce que à ça ouvert, à sur la bande konaye. Voilà.
mais vient bien makambo ndezo kendele mais to komona makambo ngo ba kotaki plus na ngabo ya sila plus penezo mona na to se voit la face to za la claire zo mona pena que la majorité ba to belé ba comme dire belé ba ko s'attaquer plus na ngabo ya sila po sila zo lobate bango baza na posa ba mona sila sala interview à lobby so sila asala déjà siko ba ko sa makambo na volonté na bango ba sila bo tika sila banda kimia ba journaliste sila bo pesa sila kimia sasa na makambo na passe na motema ba tika bande ko baza la l'aise pour ko kota kindoki boy bato sila ba journaliste sila ba komene ba bela sila bo tika sila banda kimia sa message na chaîne na ye bo tika ye bato belvi bo tika belvi kimia bo tika ofinga bato na komba belvi bo tika mo baza kimia ti oh non eza kindoki en tout cas déjà pe ko merci eza kindoki bo tika bato baza kimia bande ko na besoin kimia ona ba famille na mo bana ba foyer na bango bana ba bokilo ba semeki non kota le question demain ana sila na belvi na makolo ba journaliste ko lobela bango bo tika bango bana kimia ngai nazana bato balobelaka o bato kotiatila na belvi na conflit bainisa sila pa papa elombe bainisa sila na groupe simba sila aza actrice ya liboso batika ye kimia moto akatia message na chaîne na ye na page na ye botika akoma sila lelo mpona mafinga te botika bava na kimia ko nyonso kaka na motu asila nyonso kaka na motu asila bosumi kuna ye pa sila bosumi kuna ye pa sila sila atia message na chaîne na ye ti sila bino nde boluka bavina koma sila atindaka bino te osila atindaka bango te belvi atindaka bango te il y a président Mafinga ça il peut au soutenir tika no pardon tika no sasa na makana nanu mais cela d'accord c'est pesi na pasi na yebisaki belvi na misomo na lekaki na yebite soka talaki ngai ndeko belvi zo ataya kotala ngai soki omoni mutu azofinga mutu na kombo na yo kangisala na la police mais kasi likambo mpe yango mpe ka fisto Mafinga soki aye na la police ata 2 jours 3 jours sasa mutu belvi moko aye pe na mama ngam nalali so awa nalingi te na kombo na nga mutu tala nga nzambe na ngai suspension yango ebandi neti basuspende nani ndeko bijula ren par rapport ndenge tomoni basuspende ye kote nini ana chaîne ye solo basala bafilme na oleka na ena basuspendre on a stricté te tomoni emono réellement vivant bazo lancer déjà réunion moza d'urgence akotourne na ye adenga za soki alobi lelo amisala bijou la reine bato akojoue na ye soki alobi ke nasali chaîne na ngai na osala bafilme na chaîne na ngai na okanga ye tonakosa makambo wana te tonakosa makambo tala lelo so balobaka basuspendre gabriel ndenge aza wana aa na chaîne na ye akosala makambo na ye mwana eza biloko pamba eza solution te bato bazwa sasa bato bazwa conscience toluka kimia tovanda biso kimia nga nalingi nanga kimia na boyi surtout baporte parole likambo yango bakangisaka kaka so ofingi bakangisi yo omoni mpela nde sina viviane naomatakala mingi te bomona viviane osala succès nga muna oyo olongola basuccès oyo eza na terrain oui ntango na oya te ezaka temps tomona bavideo no basala bavie ya bamata bato nyonso ezaka temps toza ebele c'est-à-dire succès ya moto ntango ekoya ekoleka oyo wana ekoya ekoleka ya bango moto alongolanga aza te moto alongolanga aza viviane onesa no vérité ntango succès ya viviane ezoyawa moto akofinga motu na nkombo na ngai na kokangisa ye c'est-à-dire nakebena na polisi papa opesi komanda ngai nde nakangisi ye po azofinga motu na nkombo na ngai na boyi mais voilà viviane bien tomoni likambo obeti pe mo 30 que ça fait bien par rapport à ndeko sila pe ndenge atia déjà message na mais te tozonga pe na ngambo ndeko belvi acta bongo na sala te monte ke côté on a pe atani ya tama bengaki saratola na boyi tika ofinga gabriel na komona nga tika ofinga bato na komona nga za ofinga nga baba tikaki mais wana za profiter omani wana kutu bongo ya ba mona wande esila te on est là dans régie on est là acteur asila akomi ne ba ofinga mais belvi abenga bela téléphone mama na boyi na nga kofinga mutu te za ko ofinga nga ba oyo kana bango te sasa ta yo moko baba lokanisa te boza journaliste oza porte parole ba o mamukamate voilà Maman Kamate, en tout cas, merci beaucoup, Viviane bien, tout le monde qui était pendant vers la fin. En tout cas, merci beaucoup, on a abonné tout à nous sur TV officiel. J'ai vraiment blessé Casimiro de la presse, vous avez pendant mon beau volé. Vous avez pendant quand même besoin de ma suggestion, conseil européen, ça, proposition, les numéros et numéros na Isawana. Et après moi, pendant la bienvenue, blessing l'invité. Voilà, pour chiter, je m'aimerais chiter avec quelques questions
Il y a oui ou non caca. Maman Viviane nous répondre à juste. Oui, noté. S'il te plaît. S'il te plaît, ça a deux questions. Deux moutons na caca. Aujourd'hui, sur la bibliothèque, ça c'est l'effet entre Yona et Bijou la reine. Na rapport na c'est ma sœur. Bijou la reine na sa sœur nanga. Sauter na âge za yaya. Abana théâtre liboso nanga na 21 ans de carrière, ça na 28 ans, c'est ma sœur. Donc oui. Oui, non, oui, oui. Oh. Oui, ma est-ce que oui, on peut te colocater ça ta seconde. Na koya pena bona TV, ma sœur Bijou la reine, tu es ma sœur. Na âge za yaya, na musalo za yaya. Na saki mabeli misanga. Est-ce que ekolukelanga 24 heures. Voilà, lelo ceux qui famille libota, ba biba joa donc le quoi propriété privée na bango. Propriété privée de Mabé. Non. Donc cela veut dire non. Propriété privée de Mabé. Oh, je vois pas na bango. T'es wana Mabé. Non, ça moi. Oui ou non? Non. Voilà, chers téléspectateurs, to commune souka émission na biso, vos aki ebele akola biso partout dans le monde. Maman Viviane, pour chiter, qu'est-ce que tu peux dire na ba téléspectateurs na biso moi dernier mois à la fin, va dédicace na yo. Photo kabona déjà. Batunya so bolanda biso les anciens du groupe Sans Souci. Donc toujours le kilango combo boyoka susu que les anciens du groupe Sans Souci mais mona combo moko boye en tout cas boyamba biso penda avec na makasi ya président nga Omari Kabongo président na ngala mingi président mo dégage la fraîcheur président mo wana ba mbongo na ya zona théâtre ti président mo ba sala la vie na normal comme tout nyonso akoza na besoin que France le doit que akoza besoin que Belgique le doit que ako changer mutuka selo buna ye na peso mote place aux alliés na pesi merci na ba fan na ngani nyonso bo sepelanga na Viviane Clara Abien muta okumisa na ngaya zate songa mona kumisa eti yo boiba ba okumisa c'est mon président donc na kumisi na luki polémique na nani na kanisi na luki na problème na nani c'est mon président voilà ba dédicace na yo dédicace na nga ya makasi na les anciens nyonso na moni chef na Doudou Soupou, na moni chef na Mirma Baende, na moni chef na Fleur Bangu, na moni chef na Mama Lomboto, na moni chef na Olivia Pecops, na moni chef na Liberté, na moni Guinée Kabengele, na moni Banibi Pendo. Boye belé donc ba batika liwana na 5 millions so ba bino so ba les anciens na pesi bino ba merci belé, merci na ya makasi na Smoke 9 D78 les gars en père na kati Angleterre Dambote non merci. Voilà, ça t'a loué aux gens le bas pour acheter déjà. Voilà, on peut s'asseoir encore une fois merci à Viviane Abel d'avoir accepté l'invitation à Bisso. Au moins moi Mikolo mon bilingue zaki sur de bengue cartonnage qui sont mis au moins bien bâcher le sous mais c'est pas grave en tout cas merci pour na mon collègue Lelo merci d'avoir abonné à notre télévision tout ça pour nous ça nous est important Céline de Montréal à bientôt. Voilà, moi aussi je profite pour cette occasion de dire un grand merci à Judith Makuiza et dire un grand merci à abonné à Bisso à Nushka Télévision, pour s'abonner massivement, pour commenter, pour suggestion, ça a Bisso énormément plaisir. So peut être ici, tout dit pas une émission au na sengi bodimbisi et ceux qui nous ont bien sont guidés quand de Tolobaka. On se retrouve prochainement. Au revoir.